Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Mbotinabino, Balandinyo so ya Congo check check TV de partout Bozali. Topesi binombote, topesi mbote na papa Bossi Mutombo o azali administrateur ya chaîne o bozomona pe na pesi mbote na papa Metitima o azana sima ya caméra pona bilili ya malamu. Ngai lisusu boyebi Marceline Kabuya naza toujours na baetando na bino naye na lisolo moko ya kitoko oyo ekosepelisa bino balandi ya Congo check check TV. Toza surtout na besoin ya ba commentaire na bino ya ba suggestion na bino pour musala ekende malamu. En tout cas bobosa na te ko commenter, bo s'abonner na chaîne na bino Congo check check TV. Lisolo na ngai ya lelo ezali ya bandeko mibale ya mibali oyo batanga école primaire, batangi TCO, batangi humanité, batangi pe université, bazalaki mayele bango mibale bakangamaka makasi na vie. Et ko sala ke ndezara ya mama botanga bokabona na baninga misusu bakenda epai misusu bakenda boye bo se perdre mais comme mokili ezara ya nzambe batu bakutana rakar baye ko kutana déjà bakoli bakomi batonton vraiment si bakoli bango nyonso bafondé bafoyer na bango mais na bango mibale moko esika kenda makambo ya misala na ye en tout cas esimba asalaka place à bien aza vraiment bien ye pena vie réussir moninga mosusu ye abandeka kobundana kaka bacommerce abala mais makambo mpenza ezalaki stable te par rapport à moninga nde batangelaki basue na bango. Ye kosalaki asololi na moninga na ye wana ayebisi ngai en tout cas ede ngai nazwa mosala nazokoka su vie ya kobundana oyo te tellement ke ozosala na entreprise moko ya kitoko. En tout cas lukelanga place kuna yo yebi nga ti nde tozaya mayele basi ekipe wana moninga mpe aki asalisi ba CV azwi badocument nyonso nécessaire apesi moninga ne wana ake kodepose kuna na mosala. Na musala ezalaki na 3 postes oyo babandaki kolukela bato ya directeur général na ba poste moko ya C secrétaire ezali na mwasi bezali na 3 places oyo bazali na besoin ya bato. Nzambe alalaka te bazwi badocument na ye bandimi ye bainforme camarade ne wana ke nini toza tokoétablir bato misatu na entreprise na mutu no oyo otyaki CV na ye pa zwi mais lobi nde tokoyebisa bino mpona nomination baplace oyo esengeli na bango ye pa zongi. Ah mon cher zala ya kosepela nzambe ayoki losambo na yo. En tout cas lobi na 8h obongama oyo na entreprise apesi baadresse makambo nyonso bakomi wana na batravailleur oyo déjà bazalaka bavandi na table ndenge kaka tozalaka na réunion wana le chef numéro 1 ya société ya telemi abandi sikoyo koannonce banomination ndenge asaleli makambo nde sikoyo abengi monsieur wana monsieur Alain atelema ayebana bongo komba apresente na miso ya bato ebisi monsieur Alain boyeboye sevene eza boye makambo na ye eza boye. À partir ya lelo akomi directeur général ya entreprise oyo bandeko falaki ezala esengo mpona moninga na ye me yaki okoma likambo ya mabe asepeli vraiment te abetika maboko froidement alembi donc asatandaki teke moninga oyo ayelaki dossier wana ya kokozala directeur kasala mosusu bazwya na baposte wana mibale ya se moninga asepela yambi ah mon frère si ce n'était pas toi je n'allais pas arriver tala nzambe na sunu ti azoyamba ye wana ye pe ah moyen te nzambe asuni ozwi mosala motema na ye ezalaki na esengo te azongi na ndako pai na ye asoli na mwasi na ye oyebi camarade na ngai wana totanga na ye boye Alain tout ça nabetelako lisolo tozalaki boye ye wana natielaki CV kuna bazwi ye eloko ya kokamwa nde naza bona tuka naza découragé mwasi na ngai
mbala moko na musala na mbala moko ki directeur général moi sinabi jamais yo sali 10 ans na musala wana au travailler au mipesi non kuba tchao directeur général ti kaka muninga nona soka wuti mboka wapi soka wuti kisi nini wuti ko simba ayaka na entreprise ako ma directeur en tout cas ngai na ko veiller sur yango ko salema te bandeko mobali pe akomi influencer na idée ya mwasi soka kutana katana mwasi alo banete eza makambo yaka eza vie en tout cas c'est normal mais moi ça va jamais nga musala wana place wana fo ezala ya yo ya koki ko yaka ka boye mbala moko azwa place wana te mwasi nzoka bavandi mwasi alalaka te mwasi chaque jour koluka kaka ba technique abini na koki kosala mpona déstabiliser musala ya camarade ya mobali nanga nde nini boye avandi makanisi ekoyela ye alobi fo akoma camarade ya mwasi ya motu wana bandeko akomi camarade ya mwasi ya camarade ya mobali na ye bakomi ba camarade mwasi wana pe mobali pe représenter omoni madame ya camarade nanga pe singa musala ye mwasi pa yambi merci mingi merci nde bo soutenir mobali na ngai en tout cas je musala to komi bien ye kuna sazara azo bude kaka ye mwasi ya mutu wana ya mwasi ya directeur général moko ake wapi bazotambwisa kaka po baremercier bango kaka chaque fois na bolamu nyonso oyo basaleli bango mais moto yango azosalela na motema nini azalaki kaka na esengo te ti moko mosusu avandisi ye ayebisi omoni ndenge eza boye nazopesa yo technique moko oyo kosalela yango mobali no ndenge akomi directeur général ya entreprise wana oyebiki abanda okende bamission de service akobanda kotambola boye akobanda kovanda na bagrande dame akobanda kosala boye donc mpo yo mpenza ozala sur mpe kimia na libala na yo na okende kaka na gambela wana nasombeli kisi moko babi ezango mamba bonganga te eza nango kaka eloko moko ya bokoko okotilaka mobali no mpo akangaka nzoto tala kaka mwasi ya directeur général ozala bien libala no ezala bien moto ayiba mobali na yo te alambilambi ye moral ye mpe mwasi ya directeur général subul akanisi kaka alobi nde na ndenge bien mpo alobi nga mpe nti mobali na nga nda omei na mosala wana nga mpe nakangelaka na biloko wana ya bokoko ake mpe na gambela bandeko ake asombi kisi wana aye na kisi apesi mwasi ya directeur général ayebisi ye kisi yango ezaka mbuma moko soki akotia yango kaka na jus ya papa ozwi papier wana otumbi donc trace ezala te eza nango na eloko ya mabe te kobanga te ebomaka te eloko te eza kaka pokanga mobali na yo ye mpe mobali mpe ayekuti mosala ye atieli mobali biloko ya kolia makambo nyonso bien alake na cuisine mobali ayebi te azwi kaka kisi wana atieli ye na jus aningisi ye esedilue esili ale aya pesi mobali na vanda na salon bébé chéri mobali mpe azwi ameli ignorant qu'il était ayebi na ye mpe te mwasi apesi mwasi ayebi kaka eza kaka ndenge moninga ayebisi ye eza nango eloko ya grave te eza kaka mpo avandisa libala na ye eloko moko te tout ça mobali mbala moko ale akomi faible ezalaki poison oyo apesaki mwasi ya directeur général ezalaki poison ya 48 heures dans 2 jours nde sikoyo ebanda baefe nango na nzoto mobali ameli mwasi aremarke ka mobali alamukaka ye moko mpo akende mosala lelo aza fatigue boye ndenge ni alobi non peut-être que eza journée mobali mpe abongo mo directeur général mpe abongami ake mpe mosala mais azalaki toujours faible ake mosala d'habitude mo moto akumbaka na ye amona kaka mobali azozonga avandi na kiti ya nsima chauffeur moto azokumba moto abinini yango mosusu mpe ayoki kaka bien te aye mpe na nsima nakotaka mobali kaka ça ne va pas ma femme ça ne va pas ça ne va pas abi qu'est-ce qu'il y a abi ça ne va pas je me sens toujours pas bien nayebi te nalikuti na travail mpe bien te à desserrer cravate moi ça komi sérieux bien na chauffeur wana baede mobali bazwi bakotisi ye na ndako mobali azopupola kaka
journée leki mobali alalika bon lobi na ntongo mwasi habite nakende mobali hôpital namoni vraiment ekomi sérieux ye wana akumbani na mobali na chauffeur bake na mobali bandeko nayoki pasi lisolo oyo mwasi ake na mobali na hôpital bamédecin basali baeffort na bango batie bakisi basali esengelaki bebisi bango to perdre chef to perdre mwasi abandi kolela abengi bafame mobali toza malamu te tozozela résultat bamédecin toyeba soki eloko nini esalemi bamédecin nano basalaki badiagnostic nyonso te mais bayebisi kaka bango ke comme si eloko moko ya bien te comme si poison ya endommagé nzoto na ye mais todétecte te ke eza poison nini bandeko pasi na motema mwasi bandi kolela aye siko kovanda bandi koraisonne masolo ya mwasi ya camarade ya mobali na bandi koyebisa ye batactique nyonso to ayebisaki abandi ye mwana mwasi akosi ngai mwasi akamala mobali na ngai akosi ngai asali ngai nini napesi bato bazokomprendre te mama ozolela nkombo ya mwasi mobali nakufi boye nini mwana mwasi akosi ngai mobali na ngai tozalaki na ye bien nini yango etindaki ngai nasala bongo nzambe na ngai mwana mwasi abandi kolela na hôpital abengi bafamille bato baye na lopango mwasi azolela kaka bosali ngai nini aleli wana bandeko ya mobali alobi no azalaki moto monene tokokunda ye bongo te il faut basala autopsie toyeba soki ezali nini nde mpe basali mpe autopsie wana baye koyebaki ezalaki poison mwana mwasi wana en plus mpe ye nani mwasi ya camarade wana ayaki mpe matanga ntango kaka azokɔta na lopango mwasi ya directeur général aki akangi ye alobi yo nde moto obomi mobali na ngai obomi ye tosalaki bino nini oyo tosali bino nasali nini nga nakima mobali no nasali nini soni wana nga nayebi so ezaka biloko ya bokoko soki oki olekisi dosi soki okende kobakisa mosusu nga nayebi te nga nasali na nga bino eloko ya mabe te nzoka nyonso wana lokuta kaka na lokuta akangi ye ntango asisi kobunda na ye wana abengani na lopango mobali na ye pa ye abi te seke yo mpoza complice ya mwasi na yo baye basangele wana babundi abengani ye ale mwasi atikalika na matanga wana azolela mobali na ngai mpona nini nakosamaki boye tovandaki na biso bien ki directeur général yango nde ye kozwa bomoi na ye azambe mwasi aleli wana mwasi wana ntango bakundi ayebisi mpe fame mobali te eloko nini elekanaki bayebika ya mosusu peut-être ke ndeko na bango ale ya mosusu alie eloko ya mabe quelque part ou bien na mosala donc bazali na idée te ke poison ekowutaka na maboko ya mwasi na ye à travers baconseil ya bato aperdre mobali na ye ale sikoyo mama wana mwasi ya directeur général aketi epa mama wana apesaki conseil ake kosala tapage na lupangu na ye kuna na bana ne bazalaki wana lobi yo nakotika yo tokozala kimia te obomelinga mobali nini yango nasali te to remercier bino na nde bopesa mobali na biso mosali soki wana te ti bobundisi na bomoi na ye akufi bana baye mama bino kozalaka bien na mwasi ya papa ale likambo nini onga nasali nini nga nde bino mpena boyebelinga nga nakoboma moto nga nakosala moto mabe eloko eza nango te bazaka bato bajalou boye na boye bana babi mama eleki nango mpe wana mwasi mpe abombaka seke wana avandi nzambe oyo alalaka te ye mwasi wana mpe aye kochange makanisi bakundi mobile entreprise mpe bino moko boyebi eza na baoyo ya yo na oyo entreprise baye bazwi lupango bandaya kovanda kelke mituka mobali mpe bandaya kotonga atiki ndako ne ezalaki chantier mwasi mpe akie kobandela mpe vi na ye na bana akutani mpe na mobali mosusu mpe ya bien mpe mais mibali ata moko to akutana ye na bango banda kovanda banda bakomi komona elongi ya mobali akie kaka déplacement azonga bo monaka akuti ye mwasi ya directeur général akomi elongi ya mobali ne wana kufa nde aki kosala ke akende na famille mobile akende na famille ya bapapa Alain koyebisa bango liwa ya mwana na bino
ezalaki liwa moko naturel te boyebi ezalaki poison mais ngai bakosaki ngai pa mwasi ya camarade ya papa Alain wana akosaki nga ayebisaki ngai nazwa nkisi wana eza kokanga nzoto mobali na nga koteshe te nzoto akosaki nga na tieli yango nde bakufa nyonso bagangi obomeli biso ndeko siko na minute atoye kosenga biso bapardon atoyebisi biso vérité ekochange nini ndenge bovanda bino te nde bovandaki na mpiaka tala ndenge obomeli biso ndeko biso toza na eloko koloba te nzambe ye moko asambisa yo ye moko azwa charge na yo biso toza na eloko koloba te motu ndeko na biso akufi yo tikali en vie ye mpe papa wana oyo apesaki papa Alain mosala nzambe tosambelaka aza juste et vrai yakanisaki nde bakoelimine wana po yazwa poste directeur général akosami mokolo mosusu kaka ye kaka mosala boye amoni kaka numéro 1 ya entreprise azwi badossier nyonso apesi abi oza licencié biso na yo mosala esili awa o chef nasali na bi te osali na eloko mabe te mais tosepeli kaka yo mosala na esuka awa kutu mpe bachef wana bayebi na bango mpe teke o makambo elekaki bayebi wana te me nzambe kaka mpe adeside amettre fin na mosala ya papa wana bana ya papa wana nde bakendeka kokangisa bango babi jamais papa tovandaka na yo awa papa yo ozalaka mobomi yo na mama bobomi mutu jamais tokofunda bino bafunda bana bafunda papa na mama eloko kokamwa papa bakanga ye na mama histoire wana ezalaki bongo conseil na ngai eza mingi mpona biso basi mpona bino obobala ata nano bali te matoi oyo kopesa mutu nyonso te oyo nyonso aza pembeni na yo alingi yo kaka te toza na baennemi très proche okoki kondima te même na bafamille même na baami na baquartier na bamapango mosu anviaka na ye kimia na yo yo oyebi te adestabilize na vie oyo fo kondima élévation ya baninga bato babongaka na nsima bato ozomona ndeti papa Alain oyo azwi kaka mosala ya poste likolo kaka à travers moninga me moninga akutani na mwasi ya mabe akonseye mabe atie diabo ti ememi papa ya bato na liwa atiki na bana na ye en tout cas totya nzambe liboso tolongola jalousie tolongola ba haine ata mutu yo memaki na mosala ye bazwi komisaka nzambe mpo yo mpe soki aza wana yo mpe kozala noka bien alakisaki ne mpe gratitude envers ye me motema mabe oyo kaya atika ekufa te eza toujours ezosala toujours mosala nango me biso bolandi nga en tout cas ete ya biso nzambe aza na mabota na bino émission na biso ekomi na suka tolingaka bino mingi tobiki ya bino mpe bolingaka biso botika bacommentaire bamessage na bino tokozala nango vraiment besoin oyo nyonso alingi acontacte nga mpona baremarque personnellement numéro na nga eza 097 97 41 697 eza numéro na nga même WhatsApp. Napesi merci mingi na papa Sibu Mutombo, napesi merci mingi na maman José, napesi merci mingi na papa Tima oyo aza na nsima ya caméra mpona mosala kitoko. Bosabone massivement na chaîne na bino Congo Check Check TV ya papa Sibu Mutombo. Nzamba batela bino, au revoir. Congo Check Check TV ya Sibu Mutombo. Congo Check Check TV ya Sibu Mutombo.